députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand qui quittez les groupes armés, je vais le dire. Bote lisusu bandeko nanga bino bandeko oyangai lelo tokomi jeudi tokomi le 16 juin 2022 et komi 4e jour ou 5e jour depuis que bazwaki bunagana et pas banguna na biso tokobeta masolo. Tokobeta masolo ya kake et beti l'Assemblée nationale. Invalidation de nos 5 collègues. Je vais vous mettre quelques réactions. Je vais aussi expliquer. Règlement des comptes. Sanctions méritées. Je vais vous expliquer. C'est dans cette émission. Le Conseil supérieur de la défense est décidé pour na kokata ba relation d'abord esenyi na Rwanda longola ba soda na ye et puis kokata tous les accords qui ont été signés entre la RDC et le Rwanda. Masolo. Banaou menjo bale ba manifester lobi na Goma ezalaki kaka bana mibali te bokomona mama moko tala libanga na mutu nazoki koboma Kagame basi tolukaka bango wana pa kovanda kokosaka batu makambo ya parité vous exploitez les femmes pour votre bien à vous mais vous n'aidez pas cette femme là de progresser. Masolo. La MONUSCO promet ya ko soutenir FARDC pour na ko récupérer Bunagana. On va analyser. On va analyser cette histoire. Lobi na tiela kibino spot ya fils face mususu ya diaspora baza ko récolter ba fonds pour na tosunga bandeko. Je vais y revenir. Je vais y revenir. Na kozongela pe moi muke sur ce qui s'était passé au Parlement avant-hier. D'un côté, notre collègue Léon Mbalemba, appelé Papa Molière, Gana Benga Kaye Papa Léon. De l'autre côté, le président Mbosso. Namoni et le Kouaneko Tambola, Nazape Mobali. Nalingina Bandawa. Naba Nazamu Nina Mobali, Osaka Nabongote. Naza Mobali. C'était quoi la président de l'Assemblée qui n'a pas dit là? Non, ne pas la mobile. Je tiens d'abord à porter un correctif. Na image wana bozomo nezo tambola. L'honorable Léon Mbalemba Aleki a eu parole. Alobi wana que bazali ko recruter ba jeune. Bazotinda bango dans la précipitation na front comme chair à canon, c'est-à-dire batoazo qui ne kobomisa bana. Et le président Mbosso en réaction na propos na ya lobby nyonso ezalaka pona kosala théâtre te. Pendant que le pays a na position oyo yozo ya kosala théâtre
Tangu ya linga discuter, président a retiré les paroles à Zongisiye. Mais tangu bazoloba nazape mobali alobaki pona collègue Molière T, c'est faux. Il y a eu à un moment donné, ba collègue ya FCC ba telema ki bazo solo l'entre bango président lobina bango, collègue asseyez-vous. Collègue asseyez-vous. Bazo continuer. Il a tourné sur ba collègue oya FCC pona koloba na bango ke bosaka na te na zape mobali. Ça n'a rien à voir avec les collègues Léon Mbalemba dit Papa Molière. Ça, c'est une précision de taille qu'il faut avoir. Dans cette émission, Nakoteli Sabino, avec images, bien sûr. Ce sont les images que Nazali Kolinga ko diffusé mais Nakotie Labino Yang. Yaba soda formé. Na front bazo tinda batute qu'on a pris comme ça batindi bango. On les a présenté image mabe ya Congo. Na Kotali Sabino. Ceux qui ont été formés par les Britanniques. Mais na kotuna pe motuna moko na bakonzi yarmé. Oui, na kotuna bango motuna. Na lingito banda kote mususu bongo toko mawan. Il faut signaler en outre que lobby les 3 juges de la Cour constitutionnelle va prêter serment. Tous ceux qui n'ont pas parlé du peuple, on était là-dedans. Maître Sylvain Loumou, qui était Dirkaba et président de l'Assemblée nationale, un défenseur des droits de l'homme, connu, accueilli dans la Cour constitutionnelle. Il a prêté aussi serment. Maître, bonne chance. Et Tozo Zelayo, où ça la différence? Parce que ce qui nous dérange souvent et des fois, c'est le fait que Moutou, Kandenge Toloba Kaboye, Ozoloba, 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 Ozoloba. Mais on commis quelque part. On commis qu'au sala, oyozalaki ko critiquer. Là, on sera confondu. Ah, ils allaient le 16, je crois, un des anniversaires, il y a JPS. Oui, c'est aujourd'hui. Joyeux anniversaire, JPS. Mikolo inde nazo yembate. Parce que tozali na kati ya bitumba. Parce que nous sommes agressés. Tozalo kola batu bazana kati ya matanga. À force ya kosakana na biso par le Rwandais en complicité na ba Congolais. Je vais ouvrir une parenthèse. Na lotaki bakangi quelques collègues députés. Na lotaki. Na lotaki bakangi quelques collègues députés nationaux. Pour na makambu ya Est. Et ça, quand l'autre, je referme la parenthèse. Na lingina banda bande konanga indenge bozoyoka avant que toko mana bitumba ya Est na oyo kaki lobby. Nous avons clôturé la session de mars. Denge tozabo eto komi na vacances. Bikuke assemblée Kangami. Mais lobby Kake Beti, à la dernière minute, 5 députés nationaux invalidés. Qui sont-ils? Adolphe Mouzito, élu à Kikwit. Henri Mova Sakani, élu à Lukunga Lokolanga, na Kinshasa. Marie-Ange Mouchobekwa, élu à Sud Kivu.
Papi Nyango Eli ya Bandunduville Like Moulimba Limba Eli ya Sud Kivu. Ce sont les 5 qui ont été invalidés. Pona nini? Pona ndenge bazalaki koyate na ba plénière. Mais bazali kozwa misolo ya l'État. Mais il y a eu quand même ba réaction ya bato. Na kota Lisabino quelques images. Tozanango, il y a eu la réaction. Il y a honorable Jeannette Kabila. D'abord, je n'ai pas compris. Bon, na compris na kate. Il y a oumela kate deke e bandibo ya telemi ye wana zokende liboso. Na mituna kalinga ko kende ko sa nini? Alinga ko kende ko beta batu to ko sala nini? Je n'ai jamais compris. Ngana lingaki un jour batika yena no aleka to ye ba nini angwa linga ko kende ko sala. Je vais vous mettre image ya nenga tomboka kilobi akei penza alinga matakuna. Yozo li abiski batu bazotumu. À l'élection des membres du bureau de l'Assemblée nationale. Il y a résolution de mise en place d'une commission. Je tiens temporaire chargé de l'examen du dossier des absences non autorisées non justifiées au séance plénière de l'Assemblée nationale. Il a décidé numéro 021 par AN. La MNPC dans le pour la création d'une commission chargée de l'examen des dossiers des absences non autorisées non justifiées au séance plénière de l'Assemblée nationale. Puis il a rédigé les présences des honorables députés au plénière de l'Assemblée nationale et émanant de la direction des séances de l'Assemblée nationale. Considérant les conclusions des rapports de la commission chargée de l'examen des dossiers des absences non autorisées non justifiées au séance plénière de l'Assemblée nationale. Puis la nécessité et l'urgence adopte la résolution dont la démarche article 1er sont invalidés pour absence non autorisée non justifiée aux séances plénières de l'Assemblée nationale. Les honorables députés dont les noms suivent. 1. Adolphe Ouzinou Sinouchi. B. Salimo Massakari. 3. Papi Niamou. 4. Moulimali Malik. 5. Limani Angel Chedokoa. Bikoulia. Article 15. Les bureaux de l'Assemblée nationale est chargé de l'élection de la présente résolution. Tu filmes. Article Salimo Massakari. Voilà. Wanezalaki réaction. Mais mingi la réaction que vous avez constatée, ezalaki en faveur ya collègue Nabiso Marie-Ange Mouchobeko. Parce qu'il y a les gens qui ont estimé qu'elle ne méritait pas ça. Pour Atalisa Kibiso, ma preuve, je vais vous balancer ma preuve à Tindela Kingai. Ma preuve naye, autorisation de sortie, mobile naye, belaki Covid, bana naye, belaki Covid, ainsi de suite pendant ce temps-là. C'est ce qui a fait que, à comme en absence, il y a modèle, il y a niveau 1. Le reste n'a pas qui pensa ba revendication. Henri Vasakani n'a pas une chose, bien sûr qu'il avait déjà repris à Koyaka. N'a pas que lokomoko ponaye. Ba lobby parce que même ngai ba convoqué qui ngai na commission.
bayaki ko calculer l'absence na ngai bakuti ke nazalaki na 13 absence. Après matisi pona batu nyonso. Il se pourrait que tango aye na commission wana aye un professeur qui vient enseigner, donner des leçons aux membres de la commission, ainsi de suite. Il n'a pas pu présenter le preuve justificative et l'absence naïe. Ndenge biso nyonso to salaki. Nehemi Mwilanya Wilonja akendaki ko se justifier kuna. Félix Kabange Numbi akendaki soki plus de 10 fois na commission wana atala nini ezali. Mwana ya Kalev Mouton, qui est de Pité, notre collègue là-bas, akendaki peut qu'on se justifier. Donc, ma collègue Bakendaki. En ce qui concerne Henri Movasakani, selon ma information, notre possession, akendaki à mettre sans présenter le preuve justificative et à l'absence naïe. Batu Nindeko Eliezer, bongo Obin Minaku, bongo Janine Mabunda, qu'est-ce que j'ai dit? Janine Mabunda. Selon ma information tozu ya commission, bango nyonso ebi bango nyonso to wana bazalaki ba président de l'assemblée. Bazoaka ba précaution ya kosenga une pièce, une autorisation de sortie, ça couvre. Mais pour Marie-Ange Mouchobekwa a présenté ma preuve naïe. C'est le cas qui a un peu dérangé les honorables députés. Ma pièce justificative naïe. Ndengazalaki Kobima a présenté même que l'Assemblée nationale a zone selanga mbongo ya bassoin a foutelanga billet pour na kende kozwa bassoin. Je lui ai dit, collègue, c'est possible. Tangu biso, nous sommes à notre premier mandat. C'est comme ça que je m'appelle député stagiaire. Parce que nous avons condamné, on a dit, on pouvait quand même donner la parole aux collègues. Bah, c'est justifié parce qu'il s'agissait de leur vie. Bah, c'est justifié devant la plénière, comme ça, plénière. Bah, l'obité, et ça, les makandengo anate. Quand on avait invalidé Mboussa Nyamouissi, quand on avait invalidé Félix Antoine Tshisekedi, on n'avait pas donné la possibilité de faire un autre débat. En dehors, il y a un débat, la justification, il y a qui se présenté dans la commission. Voilà comment la situation se présente. Mais j'apprends que les collègues vont introduire leurs recours. On va voir. Mais ce que je sais, les dossiers politiques se terminent en politique. Ce qui est la justice, c'est une décision. Nous avons une décision à Conseil d'État, mais aux onga kanayote. Nous avons une décision à Boy, aux onga. Les affaires politiques se traitent en politique et se terminent en politique. Na lingina tse labino réaction à Swahili, il y a honorable Jeannette Kabila juste après. Tumetoka kwenye plénière kwa sababu kwanza tunataka kusema tuko violation ya reglement intérieur na constitution. Inafanyika kila siku mara nyingi. Tunajiuliza kama tuko na Assemblée nationale tena. Kwa hiyo mambo ya kuinvalide ba député. Wanainvalide ba député ba mingi ni ba opposition. Ukiangalia kuna watu wenye bali presenter madokuma yao ya kujustifie kwa nini hawakuwepo kwenye maplénière. Na mimi niko moja wapo, nilikuwa invité, nilipresente, tabambia. Marie-Ange Lukiana, Marie-Ange Mshobekwa, pardon, honorable Marie-Ange Mshobekwa, alipresente, lakini wanamtoa. Na wengine wote wamewatoa. Kwa hiyo, sisi tunasema hivi. Assemblée nationale ni kama iexiste inakufa. Kwa sababu kuko violation ya constitution, violation ya reglement intérieur, hakuna respect ya kitu. Kwa hiyo sisi kama wa FCC tutakuwa na mkutano tuone kama kuna necessity ya kuendelea
kuparticipe kwenye violation ya malwa ya Republique. Asante. Merci Dada. Voilà. Ils étaient comme ça. Mais wana sikoyo na salle, je l'ai vu monter. Bazo tunanga bazo filmer na lobi oui nazo filmer. Mais koluka komatawana je n'ai pas compris. Nazo ebisabino kiti epai. Oyo babwa kiboyi. Oyo babwa kiboyi. Nazo ebisabino désordre moko akosakana te. Lobi. Tobima ki bien te ba heure ango tobima ki soki 21h. La suite. C'est tout de suite. Maintenant, l'ordre proviendrait de la présidence. Qu'est-ce que la présidence a à voir avec? Les conseillers dans l'hôpital, on a critiqué le conseiller à chef de l'État. Je ne vois pas quel conseiller qui va donner mot d'ordre pour qu'il va invalider Moutou. Où est-ce qu'on niveau na bango? Nayeba kaba niveau na bango. Où est-ce qu'on niveau na bango? Biso tozaba élu. Bango bazaba collaborateur et chef de l'État, nommé par les chefs. Cabinet ya chef de l'État oyo umeli makasi lokola oyo ezalakate. Mais wana pe il faut na lobela bango nazomona te bato ya présidence bakoya kosala nini na biloko wana. C'était l'initiative parlementaire. On a donné l'occasion aux gens de se justifier. Parce qu'ils se sont justifiés. Et les cas qui a un peu dérangé les gens, les collègues, on ne sait pas comment ça va se passer. Bissot, vous allez apprendre certaines choses dans la politique. Dans l'Union abordé question si il y a Est et Amboka. Et là, qu'on a zoloba. Nazana kanda ya ba observateur ba tubazo tale la biso ke mboka wana mboka na bango. Pona opesa mbongo muke sa kutu. Mais na lingi pena ke bisabino. Depuis que to lancé SOS, tangu to bandi to lobi to sunga bande ko na biso. To bandi ko se pumoni. Siko botami ba tunyo so ba komi ko sala ba appel de fonds. Boke ba na bescro, ba ko escroquer bino. Oui, on se peut la mais c'est tant que Lukanzela musu. Et belé baza bescro. Yonde oza mo santo, naza mo santo te, mais naza quand même correct. Et comme il va oh bazo ça l'appel des fonds, ba oh bazo ça l'appel des fonds. Bozo ça la parce que bolingi bo komi sambongo wango ou bien bozo profiter de na kafouillage wa. Ngai muto abenga nga prêter pour na koloba nanga kende ko Eliezer parce que na yebi. Des fois, quand nous parlons, vous faites semblant. Au moins, nous faisons semblant. On beta kara. Likambo etaliote. Kaka boende bo beta kara. Ce qui va escroquer yo, ogoya koloma mo limbisa kaka comprendre mon côté. Il y en a un qui m'a appelé, je crois na Uganda. On de quoi les airs na yacha wana ba faire. Isiko ba ibinga mbongo. Est-ce que kosa le forte na tiki mwasi na ngana bana ofutela nga bien na lobi papa. Tangu tobele la katomo na kabino te, il ne faut pas que boko misakanga na yebaka ya bino mbongo ka tangu ba iba kabino. Nga moko na lobaka na sala ka ba ferte. Koluka konginda tout de suite. Yo wana ko kende koluka mercure rouge. Yo wana ko kende koluka soki linu ya nyamanini. Yo wana koluka kozala kaka nengwal. Et la même chose na yebsa kabatu ba message wana bozo zwaka. Rappelez-moi urgent, c'est urgent, rappelez-moi. Offre ya musala ba escroc ba miyibi. Et généralement, ceux qui m'ont lobby, a signé ceux qui frère nani, ceux qui pasteur nani, bino pe bokoti kuna. C'est que boyeba, bozaga na Kinshasa, kako finga ka batu ba villageois, mais boyeba ke lokote. Boyeba ka ba italien te bazaba nani, boyeba ka ba romain te bazaka ba nani, boyeba ka nenge ba opera kate ti lelo. Mais batu aliboso ko finga ka batu ba villageois. C'est la même chose na lobaka pona ko somba mabele. Yo santete somba na famille na yo. Ce qui est yindi kende pena famille na yo kobenga ngai te. Nazana mutu na ngai na makambu ya Est ya mboka. Kobenga ngai te. Et vous ne savez pas combien ça m'énerve. Tangu toza ebele ndengwana.
yo zela kaka yo soki ozuli kambu bato baya kosunga yo ndeko Eliezer naza na problème grave mais tangu tobelelaka yo kotaka ezaka tangu toza na problème ici c'est la question de la patrie nga naza Eli ya Nord Kivu te naza Eli ya Nord Kivu te je défends parce que c'est notre terre yo zo sala semblant ya yo soki ozuli ngai sikona compatir na yo boni boy ko boni boy. Vous voyez la manière dont la MONUSCO est en train de se comporter. MONUSCO bazo ça la déclaration lobi wanaki. Non, biso. MONUSCO, tozali prêt, tozana 4 km, tolingi to attaquer pour na ko récupérer Bunagana na FRDC. Eza koloba lokola ndenge miyibi basala ka soki moninga na bango yibi azolanda ya lobi kima. Non mais attendez. Est-ce que les stratégies bango tangu bayati kozwa Bunagana, banonsa ki tolingi tozwa Bunagana? Comment pour la récupération, bozo bele là? N'est bozo bele là. Boni théâtre boy. Mwa aswa kamutu aganga kate. Yango bomona amatérisme ya ba Congolais. Ba Congolais bazaka ba sanguinaire te. Ba yebi ko bomate ils apprennent na bato na bikolo mususo ne. Ne yango zo mona bazo filmer, mutu azo sala mutu mabazo filmer, azo ami filmer pas azo bimis. Vous trouvez que c'est l'amateurisme? Bakolo ko boma na ba vidéo bimaka. Et bimaka te? Biso tozo filmer nyonso. Moninga na yo ko ya wana au lieu sauver yo wana ozu téléphone on filme tout, on balance tout, même babomi, babomaka, ba filmaka. Bazo effacer ba trace. Et biso bazo distraire biso. L'ambassade des États-Unis et le bakiboy nazo tiela bino tweet nango na bango et puis na sala moi commentaire muke oyo na osala balobi boy nous sommes extrêmement préoccupés par le récent combat dans l'est de la RDC et par la présence signalée des forces rwandaises sur le territoire de la RDC. Les comportements provocateurs et les propos incendiaires doivent cesser. Tangu bozomona oyo, bakolo ba c'est l'hypocrisie ya américain, bo sale la banque confiance, mais nous devons profiter de ça. Bo équipe Union européenne a emboîté le pas. Union africaine pendant que bango bazolo banabis, vous devez négocier. Voilà, bande gonabiso ango africain. Yebisanga ba aventurier à modèle wa. Biso to profiter na o bango balobi yango na loba ki mutu na mutu azana front na ye bomoni makambu ya mbongo ya kotinda na est o nga nazo senga ngai nazo sengela mutu te ngai nazo senga botindela nga parce que je sais que kokoma ezanengo zomona bato quand j'ai commencé ça tout le monde regardait le lo même ba wenge balati FRDC, soutien. Tout le monde commence à suivre. Et nous commençons toujours, nous comprenons toujours Makambu avant tout le monde. Aujourd'hui, quand j'ai commencé, pourquoi on doit dormir comme ça? SOS Lusuni, Airtel Manizawa. Orange Manizawa. Ata $1 ya batu ya est tokozwa yango wate. Ekokindi. Mais lokonga nazo senga yo nenge tokomiwa na makila egangi. Pona nini ya yo makila zo bouger te mais o prétenda ka discussion makambo ya Kongo yo mtu aliboso. Discussion omoni Félix Asaliboy, omoni Kabila Asaliboy, Katumbi Asaliboy. Yo kaba kombo abatu. Awa yo d'abord osali nini? On n'a pas besoin ya koyoka makambo susu. Yo d'abord, avant Oloba, yo banda. Ba yeba kake ozaka membre de famille tangu basala ba cotisation ya matanga. Quand il y a des réunions de la famille, yo kota kana biso ba réunion te, o contribue kana yo te. Kaka koloba. O komana bato ndengwa, bango bato liboso ko diaboliser bato, bango ne ba yebi ba vrai na ba faux. Un aventurier comme ça. C'est là nganze mon abiso na lonja Kongo wana pona zo ka kande zo mata
Allez. Voilà. Waneza pona komatisa. Kanda ya oezoleka. Na lingina beta siko lisolo ya bandeko. Oyo elekaki na Goma. Bawenge. Ya bino yango. Meloko ngana kosenga. Ndenge bozaba na bozaba patron bino nyonso tu. Ce n'est pas parce que bozaba musicien. Tozana posa lisungia mutu na mutu. Ziben piano. Weranton. Bino nyonso ndenge botelemi wana. Tozana posa ya lisungi. Esuka kana batenu te parce que biso nyonso tozopesa. Na lingina lobe la manifestation ya lobe. Na Goma bongo na suki sawa. Lobi eyinda kimabe na Goma. Place bato bakokaki kobanga izaowa. Wana il faut na féliciter Balucha. Il faut na féliciter équipe nangai. Bazalaki na bango babovike bazawa na balati PMS. Ils sont en front. Na bilamba ya mutane. Bakeiti na barrière bake kotindika. Biso tozo kota makolo. Sama nduki. Banaume njo bali. Ce n'est pas cet aventurier là au azalaki na Bunagana azomona bakafurumweto bazokota lobi banaume njo bali. Banaume njo bali beko Goma. Babanji Kagame te batie vi na bango en danger babo mabiso kaka. Cette détermination, moi je salue. Balucha, place wana nga na saluer bin. Tuti population Goma tuko nyuma yako raisi. President Chichi Beton. Tuko nyuma yako. Tuko nyuma yake. Tuko na rekipere na Kisenyi tu ilikuwa Goma zamani. Kagame anapenda tole ardhi yetu kukinguvu. Pourtant haiwezekani. Hakuna siku Kongo itenda piga Rwanda. Rwanda kila siku natoa takaka. Kila siku si wa Kongomani leo tunasii Kagame. Je vous remercie très sincèrement et du fond du cœur pour votre soutien. Le soutien indéfectible de toute la population du Nord Kivu, au FARDC et à la police nationale congolaise, leurs uniques forces de défense et de sécurité. Vous n'avez pas deux polices, vous n'avez pas deux armées, vous n'avez que celle-ci. Et l'armée et la police vous disent que aucun territoire, aucune partie, aucun centimètre, aucun millimètre du territoire de la RDC en général, et surtout du Nord Kivu en particulier, ne restera entre les mains de ces terroristes. Nous allons tout faire et tout mettre en œuvre
pour bouter hors du territoire national ces criminels, ces terroristes, avec leur soutien. Le Rwanda ne nous émeut pas, ne nous fait pas peur. Et nous allons le combattre. S'il veut la guerre, il aura la guerre. Pour le moment, nous vous remercions pour vos actions. Nous vous demandons à manifester pacifiquement selon les recommandations du maire de la ville. Et votre mémo est bien arrivé, votre appel est bien entendu. Nous allons le remettre aux autorités compétentes pour qu'elles puissent examiner vos propos, vos revendications et nous les permettre de les mettre en pratique. Donc, rassurez-vous que tout sera mis en œuvre pour que Bunagana soit libre, pour que Rutshuru soit libre, pour que le Nord Kivu soit libre et pour que la RDC soit libre. Personne ne va occuper un seul centimètre de notre territoire. Je vous remercie. Tel que j'ai dit il y a 2 jours, j'ai condamné parce qu'il y avait des réunions nocturnes qui se tenaient ici, contre la République. Je peux donner tous les détails possibles. Invité, ni tété agression, belébation, babandi, action, awa, pour répondre à la demande de l'extérieur. Vous n'allez pas devenir des marionnettes comme ça pour 100 $, 200 $. Vous ne pas comme un millionnaire, à part peut-être que voyager. Et que voyager, ça veut dire quoi? Des sani. Yana mituna na okende govana libana en kosani. Yel sanga. Nazakaka. Okende gotambo. Oui. Ngana zana mboka moko te na lingaka lokola Congo oyo. Ndenge tozali wana to lingaka mboka na biso ka ndengwa. Biso moko to kobongisa ngo. Tôt ou tard to kobongisa mboko. Boko yokele nyinango. Pendant que les Chinois, les Indiens, les West Africains, bazoya kobwaka ngunda awa, yo revakati lelo, allez, ok kuna, obandi ko s'attaquer, comme il la marionnette, allez, ba manipulaka yo contre les intérêts de votre pays. Les élections n'est pas un projet de société. Ce n'est pas parce que je suis député, je peux même démissionner aujourd'hui. Ngana mona kelo qu'on a dit ko s'accrocher na ngote. Bien au contraire, depuis que nous sommes députés, ils ont charge, ils n'ont charge. Mais je dis ceci, mboka na biso oyo, to komi kaka, même quand on nous agresse, biso on doit respecter les délais constitutionnels. Mais attendez, pour n'abossa l'élection, il faut mboka ezalate. Mais kila na bino ko gangate. Lobby oyo balobaka na Swahili kivumbi na diasu na Goma. Ya bino yango oyo. Banaume njo bali. Bovik, les Ginanga, Yango, Oyebaka, comment Nazaraka fier na you. Et j'aime quand vous suivez, vous êtes sur nos pas. Quand vous êtes sur nos pas, nous sommes très contents. Bisoto zabatu ya front, Yango na lobagana batu. Bos sakana na pouvoir, ne bozo sakana. Mais nous avons risqué. Mutu na mutu a publié pe yaye image ya combat ata na Facebook etondi. Obimisa ba vidéo. Oui, dans l'équipe à mon combat. Je défendrai les valeurs de notre combat.
Martin Fayulu azotalisa bato ke mokolo tokozwa pouvoir kodécorer Eliezer. Yo kanisa alobaki na sentiment mwana okolo lopango Eliezer Tambwe asali makambo mingi mpona mboka oyo. Bato oyo tokodécorer lobi mpona démocratie ya mboka oyo kobima totangaka bakombo ebele bakombo mosusu boyeba Eliezer aza na kati wana. Ndeko ya moni pasi babeta ye tokokende bamarshe bakanga ye baboma ye bakamera me ndeko azali kaka na kati ya etumba ya mboka auti kobima na boloko awa bakoseli ya bakambo losambo ya bana ya Congo nzambe andimi yango abimi ye wana lo contredire ye et nous soki ozomona bazomemaka biso epa bacombattant eza elengi ya komema biso te. Il se retrouve à nous, tous les combattants. Moi, j'ai rencontré les chefs de l'État dans les combats. C'est pourquoi toutes mes photos avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce n'est pas dans des salons UP. C'est sur terrain. Et moi, Namboka Félix, réaction à chaud par rapport à l'événement et à Sigoyo. Non, réaction ezali ya kanda évidemment. Na uti koyoka ke babeti ndeko moko masasi awa azana komoni bon il y a que la colère na lingi koloba mingi te je préfère me taire parce que na ba circonstances aboyé on a souvent manqué de contrôle alors on a lingi te. Oui, nous avons risqué. En toute honnêteté. Courage wana tozalaki nango nde bato babanga baloba tete. Oh muto azosala pamba te. Aza muto na bango, oyo aza muto aner, oyo lelo discours wana ekenda wapi. Je reste logique. Je regarde devant dans ce que je fais. Lelo ngana koloba que je suis fier d'avoir apporté un grand changement d'abord dans les médias congolais. Ici na Kinshasa. Tout le monde fait des émissions politiques. Tout le monde a commis un journaliste engagé. Tout le monde a commis Koloba. C'est le fruit. Il y a un sacrifice d'un villageois. Oui, nous vous avons appris à faire ça. Oui, nous vous avons appris. Les lotos à j'insiste, nos émissions, tout ce que nous faisons, d'abord, nous devons focaliser notre attention sur ce qui se passe, l'agression rwandaise. Conseil supérieur et à défense, c'est une décision. Balobi, ceux qui balongolité, on coupe tous les accords, toute collaboration à Bango. Bao bakokati ko banga ke ceux qui ndenge nini bango wana na goma ba manifester mama wana bomoni na libanga na mutu omoni libanga wana ko bamba mutu eza kilo matali ici quand même que une femme peut se tenir. Voilà les femmes que nous avons besoin. Et non les femmes qui restent là-bas, nous parlons de la parité. Bah, comment kaka ba vendeurs, les exploitantes des femmes, tout ce qu'il y a comme discours, bah, comment bazali ko se retrouver. Il faut que vous allez, on a habité ceux qui, nzambe, bah, kela bino ndenge ni. L'exploitation de la femme par la femme. Je vais revenir sur ce que je vous ai promis. Le débat
qu'il y a eu entre le président Mbosso et l'honorable Léon Mbalembo. Il y a lobby, on recrute les enfants. Na précipitation. Batini bango comme Cherakano. Na front. Dès loko batele misaki. Mais je vais parler, je vais expliquer. Bande Gonanga, Tozana ba soda bien formé. Je vais vous mettre les images. Même ba chef d'état-major ba Kenda, tangu basilisi. Ba wana blague te, ba yebi bitumba ya mai, ba yebi ya Zamba, ba yebi ya Likolo, ils ont été formés par les Britanniques. Ces gens-là que vous voyez. Moko ye wana zo kita na singa. Azo kita na singa na hélicoptère. Ba koya kana bango ndengwana. Mais c'est que peut-être ba tu ba yebi te. Au moni ba lobby aux forces spéciales, au ba ye kocha soki et soki 500. Bana wana ozomona. Bako sepeli sabino dans quelques minutes. Mais la question que je pose, en ce moment, Batie Bango wapi? Na minute oyo, Batie Bango wapi? Qu'est-ce que vous attendez pour na kobimisa bilenge wa? Batie Bango wapi pour le moment? Ce n'est pas tous ceux qui n'ont rien. Au moins, kaka nenge batele baza combien? Les 500, ceux qui 500, wana ba Rwandais bataki. Bana wana bako sepeli sabino ti. Hein? Bako sepeli sabino. Ils ont été formés yako. Omani ko bunda na baza formés na réalité congolaise ya oezolika. Bazo tinda ba chera kanote. J'étais obligé de vous balancer ces images pour que vous yeba ke tozana bilombe. Tant que tozolo ba vaillants combattants. Oui, ce sont des vaillants combattants. Tozana ba. Je ne sais pas pourquoi batie bango na réserve. Nazo tuna bakonzi. Bakonzi armée bino bato ango bo tindaka. Botie bango wapi? Botie bango wapi? Ezo yinda awa. Bobi misela biso bango ba sepelisa biso dans peu de temps. Ezanenge bozo mona monisco wana te. Nous préparons. Bobi misa bango. Bango nenge bazawana batu bakoya ibele bako sepelisa bino. Je sais de quoi je parle. Bomoni na ngonga oyo na détermination à population bomona ki na Kinshasa bazo kabela basoda mbongo. Oui, nous savons que les Rwandais sont ici. Tangu Rwanda rezalaki ko ya ba yeba tikali ba yeba tikali ba. Bomeka awo. Na lobi bomeka. Bomeka. Boko bunda na basoda te. Boko bunda na basoda te. Boko bunda na ba civil. Papa, est-ce que c'est normal? Awa toleki Rwanda mobimba na ebele awa. Boye ata soki boye combien? Bomeka awa. Boko bunda na basoda te. Na Goma bazalaki na manduki. Bango wana bazokende. Bango nde bakokaki ko banga Kagame lokola yabo makabatu. Bateye croix ne longi. Batali Museveni croix ya makasi. Bomona ki na Bukavu te. Na Kisangani boyoma boyoki te. Bosala ka ba bêtise na. Tout Congolais qui est en contact. Na lobi na lota ki bakandi quelques collègues. Oui, oui, oui. Tout Congolais qui est en contact avec ces gens-là pour faire du mal. Bande konanga na ebiti. Ce qui m'a étonné, ce sont les Codeco. Bino ba Codeco, Mikolo Nyonso, Boloba Kabotaxa Kaba Emake Bango, Ndebazaka en complicité, Nabatukuna un jour, balkanisation. Lélo, nous sommes agressés. Bokoti Kate Bokekuna. Bokoti Kate Bokekuna. Bo déposer Manduki Bolobi, Tala. Oyo Tozaki Nango Yango. Bo pesa biso ya l'État Tokende. Banaume Njobal. Banaume Njobal. Makila et Gandhi. Et je demande à tout Congolais, c'est le moment, c'est le jour, c'est le moment. Il y a Kosala Bitumba, Oto Salaka. Ceux qui balobi Makila et Gandhi Pambate, ceux qui osent à Congolais, c'est le moment qu'on doit sentir ça. Mais nous ne sentons rien du tout. Nous sommes dans une position où Baninga bazotale la baninga. Et moi je le dis, j'ai commencé, j'étais seul. Le loba wenge balati tenu. Fali poupa ke ko pesa biloko. Biso to ko kende kaka ndengwana, ti oko bouger.
Moi, je dis aux gens, envoyez l'argent chez moi. Na coller à mon côté. C'est pas pour rien. Babovi kwana na tinda ki bango ba ke kota la ba réfugié. Bazo kende bisika courage biso toza. En territoire de Nyiragongo, dans le groupement de Kibati, pour la population de Kibumba et Burumba, des entités attaquées par les M23 et les alliés ont attaqué les FARDC et la population a fui les atrocités. Moi, je m'appelle Kamana Moussoro Justin, je suis le président du camp des déplacés. Actuellement, au niveau de Kanyaruchinya, nous avons 19 sites comme celui-ci, des déplacés qui viennent des entités qui ont commis des attaques du M23 et leurs alliés. Alors quels sont les besoins nécessaires que vous pouvez maintenant avoir de maintenant? Les besoins nécessaires, tout d'abord, les vivres. En dehors de vivre, les besoins d'eau, c'est un besoin éternel en territoire de Nyiragongo, il n'y a jamais eu d'eau. Donc, l'eau pose problème comme toujours. On n'a jamais eu d'eau, il n'y a pas de cours d'eau, il n'y a pas de rivière. Donc, nous avons besoin de vivre, nous avons besoin de l'eau et nous avons besoin aussi de médicaments. Par rapport à Honorable Eliezer Tambo, qu'est-ce que vous dites par rapport à lui? Nous sommes très contents d'avoir quelqu'un qui se trouve à 2000 km de chez nous, qui a pensé vraiment à savoir les conditions dans lesquelles nous vivons. C'est un soulagement pour nous de voir quelqu'un qui a songé, étant à Kinshasa, de savoir les conditions dans lesquelles nous vivons. Et nous espérons que dans ces moyens, peut-être il va réagir, mais dans un premier temps, ce qu'il vient de faire, c'est aussi un soulagement moral. Ici, il n'y a pas de personnes vivant avec handicap? Il y en a beaucoup. On peut estimer si ça peut être au-delà de 1500 dans les deux entités. Je pense que dans 1 heure, 2 heures, je reviendrai ici pour besoin. Merci beaucoup, mais pour le terminer, je demande à l'honorable Eliezer Tambo, comme il a eu la bonne foi de savoir comment nous vivons, il peut solliciter aussi à la mbona unapatikana hapa? Ndio. 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 Waginzi tunaona mnafika. Honorable na nabatuma kabisa mnaenda kusaidia, tuko na lala kuche vile njala, wala ana kucha kujifunika achiko. Ndio. Manake tuko mahali ya mbaya sana. Ndio. Sasa mama make tunaona huko hapa kutoka Kibumba, nijue vita M23 wala namna gani? Ndio ni M23 yenyewe ilishadukimbiza kabisa. Ndio. Hakuna kitu tulikuya na kutuka watoto wa mama walishapotea. Ndio. Sasa mnaweza omba nini kwa gouvernement ibasaidie na nini? Kusaidia kabisa, hatuko na lala nje. Ndio. Hatuna cha kujifunika, hatuna cha kukula, nangu ilipotea, tuko vile tu tulitoka naka tukafika ndani hatuna. Ndio. Njala ya kukula hakuna. Sasa mnaambia Honorable Eliezer Tambo nini? Namwambia kabisa tukombane kwa tusaidie kabisa, atusaidia kujikuju, tuko mahali ya mbaya sana. Mko mahali ya mbaya. Maki vita mnasema kama manyumba ilungula, mabitu hakuna, fasi ya kupigia hakuna, kulala hakuna. Mbona tunaona mko hapa kwa masomo? Masomo ndio yapatie nafasi wala namna gani? Masomo tupatia nafasi bakakuwa bamingi vingine tuko na lala nje. Ndio. Kisha maki mnaambia Eliezer Tambo basaidie na nafasi ya kulala, hata matela, hata nguo. Hata matela, hata nguo na chakula. Ndio. Basi asante sana. Tunashukuru kubakuta mko salama na mko wazima tena. On est en face ya situation awa ndeko nanga ndoko yeba Congolais za kanani. Omoni bao bazoloba bao baloba ka wana.
et Zapamba. Pour le moment, s'il y a une question qui peut nous mettre ensemble, c'est cette question. Dès lors, moni mutu abandi ko beta munoko azo pesa ba raison. Ngana zolo baboy. Ya yo makambu. Ngana lobaka na batu. Nazakali. Yango zo mona moko gobenga. Ndeko Eliezer, ngai babi misinga na ndako, naza na dossier boy. Mais quand nous nous battons ici, yo za wapi? Kaka yo ba ya ko compatir na yo pendant que mboka na yo ezali. Ko pesa raison te. Vous avez la possibilité d'envoyer votre contribution. Na pesi ba numéro, na pesi Airtel Money, yango wana, na pesi Orange Money, yango wana, na pesi adresse ya Itaga 120 entre Wileri na Kasavubu. Ce qui ont commis avant que au pesi. Au Lukia Mos ou bien Manix. Yebisa bango babenga ngai. Et comme mbongo ata 1 franc ko bungate. Et au bungate. Ce qui wana te ko melibiso na plus 243 998 311 332. Na kotinde la yo kombo ya collaborateur nanga otinde. Et belé tozali awa, on doit se poumoner. Tango zomona bao bazana goma, bao baza quelques mètres. Na place bitumba ba Rwandais bazali. Bazo signé yo vandi na yo kaka. Na sima ochaka biso makelele boni kuboyi. Yo voilà mboka na bino wana, mboka na biso wana kolobela yango te. So ki pe ozwili kambu ko benga biso te. Bakonja mampinga. Ba komando oyo. Botinda bango wapi? Bocha bango wapi? Omoni ndenge nazo tuna awa. Eza pona un jour to traiter bino ba complice te ya. Parce que match soki indi ba yebaka nani akobimisa à quel moment okoti kobimisa ye. Mais soki izaya ke bozui bango botie bango na réserve pendant que makambu ezo salema ngai na ebité. Parce que bandeko wana baza 130 éléments, il y a force spéciale formée par les Britanniques. Ils accompagnent Mobimba. Nenge nazo insister pe nazolo bawana na yebi pourquoi nazolo. Babi misabang. Bako sepeliza ba Rwandais wan. Ba sepela. Oyo ayebi. Tango zomona muto azolo non mais la RDC, le pays, le Congo n'est pas capable de faire face au Rwandais. Yo moni batu bazana mandu kite babimi mama wana memi libanga. Yo musala na yoko décourager ka batu. Ce qui boya koya, il faut to banda ko sala den. Il faut to sala batu den pour na to yeba si réellement vous êtes ce que vous prétendez être. Batu ndengwa. Na sukisi wana pona lelo. Tinda ya yombongo. Chelanga nzembo lisusu. Wabu onyola. Yona ya seka ya baitisu. Yuna na lendo ya meni kumbita. Lendo ya kotono ya meni kumbana. Mubuzu ya Kongo kakandu kandi besu. Tunga yetu. Isaka kandingwana. Soki, c'est un Congolais qui est quelque part comme une attitude. Ce qui a été, ils ont dit que c'est mon ami. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand qui quittez les groupes armés, je vais le dire.